Joseph awa Bible lobi ba eko bali saye na nani? Na Asenat. Asenat mwasi na ye. Asenat azalaki mwana ya Potifara. Keba Potifate. Potifara eza grade baza kopesa na ba prêtre, na ba sango, na ba pasteur ya wana na mboka ya Egypto. Potifara pona histoire bandeko yo bakoyiko za kidiba. Donc vous avez une opportunité de voir mikanda mususu en dehors de la Bible, nous avons une recherche approfondie qui est et on peut aussi porter que la Bible. Potifara ba maman peut-être pasteur oi. Azaki na mwasi na ime mwasi na zalaki kobota te. Azaki nani isita. Mais bazwa ki fille moko boye fille adoptive, ba adopta ba fille yango Asenat. Le Asenat wana azalaki mwana mopaya na Egypto. Bazwaka ye quelque part toza koya. Potifara na Pharaon bazalaki na relation makasi parce que conseil numéro 1 ya Pharaon qui est roi baza banani basango, ba prêtre, ba pasteur. Nde baye komona fille wana balobi bakobalisa na nani? Na Joseph. Na Joseph. Nde Joseph mwasi na ye babalisaki ye azali mwana fille adoptive na libumute mais na se ya pouvoir ya nani ya Potifara ya papa pasteur, n'est-ce pas? OK. Dans l'entretemps, la même fille Asenat problème ezali wana ye yango na Egypte balingaki yete po azalaki mwana mopaya bayebite pete auta wapi azalaki égyptienne par adoption kaka. Mais en réalité, ce n'était même pas une égyptienne. Source n'est banité, mais toza koya quand na émission la vérité, ne biso place na biso toye la katolo ba ke ba mikolo tika ba buka nini? Bikuwa. Mwana oyo balilai ba boma ye na Egypto. Pour kota na Egypte comme étranger, zaki na contrôle moko sakana te Pharaon faye ba yoko tout kidi. Outi wapi? Joseph na yero aza déjà mokonzi. Ayo kaka yango ete avant babalisa ye awa parce que na sauté mwa muke bayayi kozwa Joseph ta ayoka ki balima boma fille wana ayoki le mawa parce que ye mo pesa mwana etike parce que na Egypte Joseph aza égyptien Si. aza hébreu aza pe étranger ta wayi moninga le étranger une fille ta no boma ye asovaka na tango ya kala parce que entre tango Joseph amoni ndoto oyo kansate ke immédiatement abali. Il y avait un temps et les gars qui wana. Les places on ça comme on a été dans mon course fille oyo Joseph a dit qui sakaye après sakaye chez maître la comment atta signature mais Joseph. Le numéro va ne touchez pas. Bobo maete. Bobo maete. Babi qui saka fille yango. Si quand Joseph a commis na position ya koye ba été oh bana ya Égypto. Basepeli parce que les premiers 2 ans wana ya séché tant kotaki ba Dios ba kono ya kotala nani mokonzi koya kosomba parce que partout monde bilo les ate sauf na Égypte kaka basi nyose Égypte ba reconnaître ki nani Joseph que oh merci yo sauveur na biso soki yote soko za kamayela ko bomba loso ba bilo ko lia nyose te ba masango te biso na Égypte pende nzala za ko beta soneti ya bikolo mususu kasi merci nzambe ke yo Joseph obiki sibiso baye ko pesa Joseph bakado ebele na musala kitoko oyo azalaki kosala to abiki saki nini bana Egypte fille wana Asenati mwana nani mwana ya Potifara mwana ya papa pasteur yepe lokola azalaki pauvre ayaki epa Joseph ko pesa pe merci na ndenge na ye de place na azwaki anon na ye o bapesa ke pa Joseph aye abwake na wana wakolo nani ya Joseph. Joseph tabazi yo matali boye si ya mwana pesa kayeti azongisele yango ne place wala ko reconnaître fille ye mutu balinga basala nini ba boma ne avec arrangement entre ye Joseph ba ona ba mikonzi Pharaon na papa ya fille oyo Potifara ba ye ko sala arrangement que Joseph bala fille wana libala ya Joseph Bible confirmé en tout cas si portaki ya ezali nani Pharaon ye mtatendo jour on a fait qui n'a eu de combien de ngombe bon na Égypte
libala ya Joseph. Raison za motushele bakamwetali libala oyo ya Joseph na mwasi na oyo Asenat parce que tonto kota sikoyo na likambo moko oyo Bible et comment pensa na détail ya trote sino qu'il faut que bima andora Bible mikanda mususu oyo za pere reconnaître que c'est la Bible eza na Roma apocrypha et comment kama Joseph na ba détail nyonso le susu tonto ya bientôt wana me mama ani tika tokena kozwa première réponse amso et puis tant tokozonga sikoyo nzala ekoti partout au monde tonto eba wapi ba Jacob na bana na ye ntsatu koita ko babuila yeah. Alléluia. Alléluia. Mama ani tokene kozwa réponse amso et puis tant tokozonga tokoyeba sikoyo nzala ekoti na mokili totala yeke ya mpia kasi ndenge ne kabolaka. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jesus made me Odumala la la ni Jesus made mala. Oya wendu benume dubenumo jere duje biko chebenum biko chebumugi iya tinye gibagononu ekwensu oge menye yaka cha cha wa La vérité place dans les problèmes à Joseph, n'est-ce pas? Maman, si on peut s'éteindre en Zala et côté. Donc, si on presque la deuxième année en Piakas, par tout le monde en Piaka et côté. Si on y a vu ça, ma comme nous, les gars qui n'ont pas il y a Égypte, tu es placé, Jacob et Nabana, na Yekulu, na 12, nous sommes à la Gikuna. Yeah, donc, on les quotas qui montent, nyos. Jacob, Nabane, Nabane, ne sait pas si la kawana. Nzala koti ba yoki sango ke na Egypte kuna biloko za kuna yango siko balobi bino ngo ke na Egypte ko somba biloko kulia ba ke kuna na Egypte kwala ba ko somba biloko kulia tango ba koma kuna Joseph a reconnaître bande kona ye wana me bango ba reconnaître ki Joseph te ke wana zala ki Joseph bango ba ibika Joseph daya na ikala sikoyo ba zui bango ba pesi bango ba sombi biloko nyonso et puis bakangi ba biloko baone so na mbongo na baone so basoma ki Joseph azongiseli bango na kati siko bango tango bazu ba biloko na bango bandi ko zonga batana na kati ba biloko neso basoma ki yangoyo na ba mbongo susu na kati bas tieni bango so bazongisi bango mbongo na bango na kati ba comprendre ki te balobi oyo ezali nini siko bazoka na bango na kaka ba nani basali bango trick ba nino ba soda balandi bango babadi ga balobi na bango bino fozala ka boza bespion you know babi no to that ti bakangi boza ka bespion bazwi leki na bango simao bakangi babi boza bespion abi mais sikoyo ndenge bokayende kona biso ndenge nini fo botika biso to kana bi boza ka bespion bau bakei ndeko na bango bakangi wana bao kana tibo boza bespion Jesus made me Odumala